Je suis très ému et très touché par tous les messages de compassion que j'ai reçus de par le monde entier. Vos appels, vos messages de réconfort à la suite de l'agression dont j'ai été victime hier. Mes agresseurs ont été déjà identifiés, dont Maman Molo, de la RT Éduc, et tant d'autres. Je les connais tous, ceux qui ont commandité, je les connais tous. Et très bientôt, nous serons avec eux par devant la justice. Mais j'aimerais aussi ajouter qu'au-delà de cette agression, c'est l'agression dont j'ai été victime de la part de M. Pero Louara. Un homme pour qui j'ai gardé le silence, quoi qu'il ait dit, quoi qu'il ait fait, malgré toutes les insultes contre ma personne, je m'étais réservé parce que c'est un neveu à moi. Il y a Jeanne, je venais d'appeler Tutuka Lala, j'ai tenté d'appeler Tutuka Moena, il n'a pas pris mon téléphone, mais j'ai averti que je vais revenir sur Pero. Pero est fils d'un Sénégalais qui est sorti avec ma grande sœur, il y a Jeanne, à Ilebo. Je vous donnerai l'adresse précisément dans la prochaine production. Mais Pero a commencé sa vie où? À Digital Congo. Il était tout mince. Il a été nourri, entretenu par Kabila. Il a chanté Kabila durant toute sa vie. Mais quand les Kabila n'ont plus les moyens, Digital tombe. Combien n'a-t-il pas injurié Madame Jeannette Kabila? Combien n'a-t-il pas injurié Joseph Kabila? Mais tout le monde l'a applaudi. Et du coup, il se tourne vers Tshisekedi. Nous l'amenons chez Maman Denise. Une semaine après, voilà comment quelqu'un est inconstant et ingrat. Une semaine après, Matata l'appelle. Il part prendre l'argent. À Bukangalozo, ils font la mission avec mes frères Israël Moutala et tant d'autres. Il revient, il commence à insulter encore Tshisekedi. Des injures, des imputations dommageables. Et pourtant, il vient de l'IFASIC, de l'ISTI. Et on se demande si l'ISTI ou l'IFASIC nous fabriquent des diffameurs, nous fabriquent des journalistes qui ne peuvent pas respecter les codes de déontologie et d'éthique professionnelle du journaliste congolais. Après cela, pour vous comprendre que c'est un ingrat, même le président Moïse Katumbi, qui l'entretient aujourd'hui, il se retournera contre lui car il ne le nourrira jamais. C'est un ingrat, c'est un inconstant. Bon, bien, allons-y. Pero a traité sa mère de sorcière. Jusqu'à ce qu'il a voyagé, il s'est exilé. Il n'a jamais parlé avec sa mère. Sa mère l'a presque maudit. Quand il a fui, il a abandonné les enfants. Yajan est allé prendre les enfants par pitié. Et Pero ne leur envoie rien. Malgré tout le temps qu'il a fait en Zambie. Je ne vais pas entrer en détail sur sa vie d'immoralité. Lui traite Félix Antoine Tshisekedi de libidineux. Mais Pero a couché sa propre sœur sur le lit conjugal. Sa femme les a surpris. Elle a piqué une crise d'AVC. Aujourd'hui, sa femme est paralysée. La femme de Pero est paralysée. C'est un humain. C'est un détraqué mental. C'est un déprimé. Et tout ce qu'il fait, si les gens l'acclament, il est déprimé, ce n'est pas un homme. Quand quelqu'un ne respecte pas sa mère, qu'il a insulté des sorcières, Pero a bousculé son oncle maternel. Son oncle ne lui parle jamais. Je refuse de citer son nom ici. Un grand cadre dans une entreprise publique ici. Pero l'a tapé. Qui tape son oncle maternel chez nous, les mains peuvent gonfler. Et voilà comment il est devenu joufflu. Je vous reviendrai avec les détails sur ces détraqués mentaux. Je vous reviendrai. Au revoir. J'aime chez vous avec la société BDN Nettoyage. Pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi
un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338, plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. BDN, c'est la qualité de notre service. IDPS viva! Yaya viu bezana zeya. Nazo beta barene bazana zela bakangina mutaki bakope bazoya. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Fachipe! Fachipe! Bonjour, bonjour. Kangaba! Lelo tokobeta masolo ya mboka. Tokende ti boyeba tokomi wapi tosuki wapi parce que politique ekomi elei po ya liboso masolo ebandi lobi remise et reprise entre Maman Judith na Samuel Okonjo IDPS viva lelo remise et reprise entre Jacques Chabani na Peter Kazani Dédé remise et reprise niveau ya finance entre Nicolas Kazadi na Fwamba lelo au selon demande ya mokonzi ya mboka IDPS viva tokobeta masolo parce que lobi ekoyinda mabe na prison ya Ndolo po na procès ya coup d'état raté mais awa ne tutumete bino lobi tokobeta masolo arrestation, il y a quelques membres, il y a ANEL, mais pour le moment, ils ont procès civil. Après un procès civil, il va attaquer procès militaire. IDPS viva! Viva! Donc, on peut te montrer sous out. Pendant le ministre des Affaires étrangères congolais, Fati a dit na ici, à Geko Saragini, à Koutani, na délégation ya Russie. Qu'est-ce qui se passe awa? Toko développer lelo awa. Toko bete masolo niveau ya Rwanda. Peuple rwandais basali message contre le régime ya Paul Kagame. Balobi nini? Qu'est-ce qui se passe pour le moment entre ba Rwandais na ba Européens na ba Américains? Bazoluka nini? Awa Félix a sali message pour Koloka, qu'est-ce qui se passe? Mais le 13 juin 2024, est anniversaire du chef de l'État. IDPS viva! Fatimpe! Kangaba! Chers combattants, politique na Congo est commis élève. Politique est allée pendant Goubate. Parce que peut-être quelques Congolais bazo raisonner ma vie, peut-être bazo confondre régime de Joseph na régime de Félix. Mais pour votre information, FCC et Koufi Libela, IDPS viva! Makambu ya FCC na Congo abu ya parce que ba boycotté élection. Mais les lots, bazoluka ba poste, mais tokobete masolo parce que selon les informations, bokoyeba Shadai azoluka nini asengini IDPS viva! Viva! Parce que les lots bandeko na ngai actualité économique elle mais tellement toko développer point par point parce que préparation la bango va échouer. IDPS viva! Sans plus tarder,
tozokota na point ya liboso eza remise et reprise entre gouvernement sortant na gouvernement ya Maman Judith. Après premier niveau ya Assemblée nationale, il fallait que va consommer 48 heures. Mais chef de l'État dit 48 heures, quand lobby et remise et reprise entre Maman Judith na Sam Lukon. Pour votre information, les lots à partir de 8 heures, Maman Judith a son côté dans le bureau. Il est pèse vivant. Parce que vous allez ébanir les lots. Ébanir les lots entre gouvernement et Sika. Moutamout, on dit qu'on va expliquer bino. Que ton seigneur gouvernement, qu'on va examiner. Problème est l'application. Parce que ils ont confiance pour Bessi Fachi pour la deuxième mandat. Ce n'est pas que pour l'équipe d'Assemblée nationale, pour le but n'importe quoi. Il fallait que Baloba, mais application. Mais Aouaya, il y a un programme au Fachi Azali, la population congolaise. Il est pèse vivant. Basali commission, il y a un Congolais. Commission ezandeni bazolandela baparole ya baministre na misala oyo basalaki soki basali ordonnance basengi batonga par exemple nzela ya bokasa mais commission wana bazolandela misala soki basali enquête dans 2 semaines va trouver solution que va consignaler Malamoko, chef de l'État, na chef na Assemblée nationale. Il est pèse vivant. Awa, moyen que il y a des détournements, tous autres coincés bango. Détournement. Mais cette fois-ci, va changer méthode, il y a des détournements. Parce que toi, c'est toi, côté va député, non côté va ministre. Mais côté l'esprit à ma paix, va ministre, besoin de tourner le monde. Il faut que l'Assemblée nationale a convoqué Bango pour que l'Audité va ministre. Mais va député, un problème quand il y a enveloppe. Avant que va convoquer ministre, quand enveloppe et comme une coupe. Entre ministres, n'a pas député national, il est pèse vivant. De Aouaya est connu problème. Qui sait pourquoi remise et reprise est baillée. L'objet Jacquemine Chabali à l'objet clair. Pour le Moussala, Nayaki Awa, pour que n'a rempli formalité, mais Nayaki Awa, pour que n'a frappé. Mais elle a quoi liboso? Na kobanda problème et insécurité na quelques villes de Kinshasa et partout parmi les 26 provinces. Il est pèse vivant. De yaya, pour tout à quoi ça noter parce que confiance au peuple congolais, ton pèse Fachi, mais 7 mandats au Bandebonangai, ils ont blagué, ils ont promesse au Fachi à promettre le peuple congolais. Pour la paix durable. Donc, comme il dossier, il y a un coup d'État raté. Tout le niveau, tant Bango, pour votre information, selon enquête, il y a président juge, fils, il y a Malonga, il y a Christian Malonga, pardon, Malonga, personnellement, la deuxième chambre, la dernière paix. Il est pèse vivant. Canada. Les lois, il y a une vérité, la fils, il y a Christian. Alors, clair, Abandi Moussalawana, le loté. Abandi Moussalawana, Bandakala, il y a Kopoma Bantu, Natata Naye. Deuxième chose, alors, clair, to travailler na kata Moussala Oyo na quelques officiers militaires. Il dépèse vivant. Il dépèse vivant. Mon collègue dimanche,
chef d'état-major Kisa Chiwewe aza pasteur akei na église na ye azoprêche na kati ya église mais boyoka maloba ya chef d'état-major na kati ya église eza ya ngai te euti na monoko ya chef d'état-major Kisa Chiwewe na kati ya église na ye IDPS viva na kati ya prédication azoloba ngai chef d'état-major nazo travailler na vision ya chef de l'état ngai chef d'état-major na contraire chef de l'état te 3 ngai chef d'état-major na contraire peuple congolais te oui tu tiens entre parenthèses pourquoi chef d'état-major parce que procès ya coup d'état raté na le cité mais selon enquête il y a quelques officiers militaires baza déjà cités mais lelo awa na parlement tokotanga des personnes par officiers militaires IDPS viva Kangaba c'est la mêlée. Millions sur la prison. 2028, Fatime. Fatime, on s'est la remise à Tilo. Tilo, on s'est la remise à Fatime. Fatime, on s'est la remise à toi. Cher combattant Langa, la outil Koloba Awate, pour le moment, est un procès civil. Ce n'est pas procès militaire. Mais pourquoi agitation? Il y a chef d'état-major. En tant que pasteur, à quelle église a prêché, à l'homme qui était, en tant que chef d'état-major, n'a contraint chef de l'état, tu entre parenthèses. Il y a mis balai, n'a contraint peuple congolais, tu entre parenthèses. Il y a mis ça, n'a contraint Congo, mais aussi longtemps que procès, il y a un coup d'état raté, non le cité, mais par déclaration et bani Kobima, aussi longtemps que lobby vendredi et Koyin de Mabé, la prison Yangolo. IDPS viva! Pour votre information, après première audience, niveau Yangolo, arrestation, il y a un membre moko ya service à renseignement, Jean-Jacques Mamba, niveau ya Deniab, Badié Mopazi. Deuxième arrestation, il y a numéro 3, il y a service à renseignement, il y a Anel, Bakangé, Pauline, Meyoka, de Solo Aou. IDPS viva! Fatime! Kangaba! Cher combattant, basé le téléphone, il y a fils, il y a Christian, il y a Deniab. Mais les membres des services de renseignement, bazo benga, na numéro, il y a fils, il y a Christian. Bata numéro, où le téléphone, il y a fils de Christian, et ça déjà, il y a Anne. IDPS viva! Bataille numéro, eza numéro ya nani? Parce que eza numéro ya Anja ya Anne. Azobenga parce que ayeba position. Na kata kobenga de nouveau directeur ya Anne. Azalaki ambassadeur ya biso niveau ya Brazza. Deux fois azali ordonnance ba nommé en tant que DG ya Anne. Nouveau DG ya Anne. Tant que sur le téléphone, c'est-à-dire quoi? Même la quête de service ANR, il y a un coup d'état raté. IDPS viva! Non, le cité, la quête de téléphone, de Batouni, fils, mais communication na bino, appel na bino, on se regarde banani, petit à l'obiculaire. Parce que bakosi ekete soki yo lobi vérité en tant que boza na matanga tata na yo mais soki lobi vérité
tokolibere yo okei kosala matanga ya tata na yo. IDPS viva! Cher combattant pour le camp pour me trouver ngai. IDPS viva! Fatimbe! Neba eko négocier na Marcel Christian. Batuli ba question. D'ailleurs, bozana matanga ya tata na bino. Famille bazate, mais famille baza musika niveau ya États-Unis. Mais bino awa attaque yo ozana kati ya Congo. Loba vérité pour que to libéré yo okende kukunda tata na yo. Ye pepe ke iyo nde azazi vérité. Yaya procès et procès de l'autre. Na quelques gouvernements, il y a quelques personnes qui ont collaboré na Christian. IDPS viva! Même dans l'Assemblée nationale, il y a quelques personnes qui ont collaboré na Christian. Les fils à l'obiclair, Botikangai, Naza innocent. Mais le vrai problème, basalaka na armée, basalaka na service de renseignement. Ceux qui vont l'année premier jour, moi je dis que mettre avocat, signer procès, il faut que après un mois, mais criminel, il fallait que dans des semaines, et ça va mettre avocat, bango moko basikin, ne basengi dans des semaines, parce que balobi clair, toza ba innocent, mais na keta gouvernement na bino, banto batindi biso, baza kuna pembe Tshisekedi, toko dévoiler bango. IDPS viva! Viva! Ne awa, selon message à Marcel, deux colonels bataille kombo na bango. Basalaka wapi, baza banani. Mais à travers le Parlement de l'Isso, toko pese bino, kombo na bango, bokoye bango aw. Toche mo panzi. Nanga sali message. Pourquoi nanga sali message? Yoka aw. Tangu nanga kimi na Congo, alobini, marqué na keyi, mais ba rapprocher na ngai. Basalaka wapi, et pas Tshisekedi. Basa wapi na Congo. Wale ze message yangate, e uti e pa ya nanga. Nanga ke musika, alobini, même ba cadre républicaine, ba mosus, ba uti wapi, na ba M23, mais basa si ba Tshisekedi. Wale za moloba ya nanga. Nangate, après déclaration à Nang, Jean-Jacques Kamamba, accueille le Pananga, Ali Maji, accueille, Yannick, accueille, Worke Bango Nyoso, Baza va rapprocher, il y a Joseph Kabila, accueille la Est, où la Est et il m'avait, va récupérer, va passer pour Yananga, Yannicka, Ali Maji, na Jean-Jacques Kamamba va récupérer un mot par Bissou. Parce que Bissou, Aza numéro 1, il y a M23. IDPS viva! IDPS viva! Fatimbe! Mais Aza numéro 1, il y a M23. Awa Yaya et Indi Mabé. Parce que promesse, on va promettre Bango dans le Bénin. Soit qu'il au côté de la carte M23, qu'on compte aux 5 000 $, on a pris à l'évolution. Soit qu'il au commis, au latiteni, au commis colonel, par mois, aux un salaire, il y a 20 000 $. Ne Bayanik, Bandimi, Bakeopi, na carte M23. Qu'on compte, Bessi Bango, 5 000 $. Mais Banda Bakenda Kuna, pour la salaire, ba pesi bangote. IDPS viva! Viva! Ne awa, bazol ka mécanisme ya kozonga na kati ya Congo awa. Ezo simbate, ne bazu bango, ba passeport. Pour votre information, moutoko sebilote, parce que lobby, eza information lukuta. Oh, nanga, aza niveau Lumbashi, eza lukuta. Nanga baza watu, bananga, parce que Kabila c'est la Kenya, mais base à Kabila, nananga,
eza na ukanda na kati ya hotel merci mutongo na kati ya hotel ne bisika nanga Kabila bavanda mais soki Kabila kini abimi plutôt à Kenya après Kenya azongi wapi na Uganda parce que na Uganda kuna ya c'est pays ezalaka te IDPS viva nde batia pression et par Paul Kagame qu'il fallait que osala tout osala manœuvre que Tshisekedi andima dialogue yaya si aujourd'hui Fati andimi dialogue eza dialogue international na obakimi Congo na ba rebelle na banani bakoyela kete ya dialogue mais Fati avandi atali modèle ya dialogue a étudié soki lelo Fati na andimi dialogue c'est-à-dire quoi na trahir peuple congolais. IDPS viva! IDPS viva! Na sala nini? Mais Fati avandi a étudié. Ce n'est pas moment de dialogue. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui Fati a une erreur, parce que ça dialogue, n'a pas M23, n'a pas Kabila, pas Kozonga Ao, pas Kobanda pour imposer Fati. Eh, pour que toi tu Kabitumba, perception défense. C'est ça. D'aider, toi que Bitumba est là, perception intérieure. Yaya, défense intérieure, Ndemboka, Ndemakambu Oyo, Kabila a signé contrat na ba M23, il y a concédé défense na intérieur. C'est ça plat. Il y a ba Européen, il y a ba Américain, pour que Tshisekedi appelle ça bango intérieur na défense. Mais yoka Tshisekedi à l'obiculaire. IDPS viva! Fati à l'obiculaire. Que Joseph Kabila na Raymond Tshibanda bateki mboka niveau ba étranger bateki mboka et pas ba rwandais qu'on soit défense intérieure au teki mboka qui se trouve dans des goulangay bon vérifier information James Kabare a Congo chef d'état-major James Kabare na niveau ya Rwanda azali numéro 1 il y a un service de renseignement. Mais un chef d'état-major, dans Wakini Ao, à quel dans Rwanda, à commune numéro 1, il y a un service de renseignement. Tout ça, est Joseph Kabila. Qui c'est pourquoi vous voulez qui tous les membres de la PPRD, Bazoloba, Tshisekedi, a respecté l'accord. Quel accord? Accord européen que service de renseignement rwandais va travailler dans le Congo. Service de renseignement au Rwanda, dans le Congo. Même défense dans le Congo. C'est ça accord. Mais yoka Tshisekedi, je ne peux pas trahir mon pays. Jour à la campagne, niveau à Katanga, Fati à l'Obinin. Nous voyons qui n'a pas c'est désiré. Et Zangaïté, et Zan désiré à signer l'accord na ba Rwandais. Mais quand bango ba Rwandais, ne ba 8 ans, ya koboma désiré. Mais ngai Félix ba kosimba ngaité. IDPS viva! Baza banan, baza ba Rwandais. Or que eza déjà cop, mais yoka cop. Ba quel niveau ya Zambie? Wana kata hotel ya mwana ya Katumbi. Na kata hotel eza bisika oil ba loger John ba loger ba kabiliste niveau ya Zambie. Ba réunion nyonso même bananga soki ba kena Zambie bazokota hotel ya mwana ya Katumbi. Or que na kata hotel eza bisika oil bazo monter plat contre RDC. Qui c'est pourquoi bandeko na ngai nomination ya Edi Kapeni niveau à Katanga pour que a bloqué bango. Parce que niveau à Katanga ezali ki base ya ke pour que ba diviser Congo kuna ekoma ba Katange pays à part kuna est pays à part ana kata Kinshasa na Kasai pays à part. Tshisekedi à l'obiculaire, je vais sacrifier ma vie pour le partage ya Congo. IDPS viva! Ne Bitumbe Bani. Pourquoi Bitumbe Bani? Parce que Tshisekedi
aboyi kondima badivise Congo awa ba-américain ba-européen bauti kosege. Pourquoi basege? Selon calcul na bango, parce que ba-européen ba-américain baza ba-partenaire ya Congo awa. Mais Tshisekedi ya kene pa na bango toza menacé bolobi nini po na baétranger toza menacé worke yaya selon Jose Tshisekedi ba-américain ba-européen na moi bazoseka Tshisekedi toza na nsima na yo ozala calme bitumba ekosila. Mais na butu bandeko na ngai ba-européen ba-américain bazosoutenir ba-M23 à travers Rwanda. Dès Tshisekedi a étudié que on peut poser esprit mabe des Fachi a dévié. Pour le moment, Bandegunangai, Fachi a sali négociation. Marqué ezobima n'a pas médiaté, mais sur le plan politique, Tshisekedi a qu'on ne connaît n'a ici. Awa, mais c'est le Tundul, ancien ministre, il y a relations intérieures à quel niveau il y a ici. Tête à tête, na délégation, il y a Poutine. Na kata masolo, il y a ma déclaration. IDPS, viva! Kangaba! Awa, à quel niveau? Et le quoi liboso, pour que va financer les relations bilatérales et relations militaires entre RDC et Russie. Mais awa yaya, Fachi a découvert ni. Tant Fachi a vu Mwaka, service de renseignement biso, bazo collaborer na ba américain, na ba européen. Chaque déplacement Félix, bango bayebi, à travers service de renseignement ya biso awa. Ceux qui bolani arrestation, il y a membre de service ya ANEL. Est-ce qu'il y a un Congolais? Oh, aza belge, mais na quelques services congolais, aza déjà aux arrêts, mais aza congolais te, aza belge, or que baza ba pion, au Belgique, a tchaba kwa nakita Congo a, pour que basi veye, moufa Tshisekedi, jour Fachi a eu pouvoir, soit qui Fachi a ligne avagé, Jeannette a eu tous les dépassements à Félix, Jeannette, Fachi a découvert une dernière. Fachi a voyagé vers Afghanistan. À côté du hôtel. Ah, mais service d'enseignement, niveau de Afghanistan, m'a remarqué. Mais moi, je suis à Outiwa. Pourquoi ceux qui Tshisekedi Linga Bima, il y a un peu abîmé. Ceux qui Tshisekedi Linga à côté, il y a un peu à côté. Il y a un peu pour soyer. Aux Amen, aux Naza Congolais, Naiki Awa, Kozala vacances, après vacances, na Kozona na Congo. Mais comment les années, on a Naza Jeannette, Naza Lek, il y a Joseph, or que Jeannette, Aza Yaya, il y a Kabila. Bien Fachi a remarqué, Fachi a zoni, tous les bases, il y a PPRD, Bachaba Tunabango, pour que va contester Félix. Tout d'abord, pour que va éliminer. C'est ça, plat, il y a PPRD, Tshisekedi, 3 mois, 2 mois. Eza ebele non, eza qui vrai que 3 mois eza sacrifice ya Kabila ya bien parlé. Même Martin Fayoul a yébi que soit qui Martin Fayoul a mis président dans 2 mois pour il va éliminer bandakala eza pour PPRD eza vrai. Mais Tshisekedi a pesé attaque Bino Kondoto eza ya papa. IDPS viva! Viva! Moi, je me suis dit, exactement. Dès que Tshisekedi a étudié Bango, Atali Bango, awa, tokomi moment, il y a démonstration. IDPS viva! Viva! Awa, on est le Tundul niveau ici, na délégation ici. Babedi Masolo, il y a Congo, côté militaire, côté munitions, na makambe service à renseignement. Mais awa, et ça procédure, il y a papa Etienne Tshisekedi de Wamulumba. Bino ba européen, jour biso ba congolais, to kozwa nouveau partenaire, bokota le Congo musika, ne lelo awa, bande kunaka ba kose binote,
baropéen bazota Congo musika parce que tango basengi dialogue Fachi a boycotté, tango basengi négociation Fachi a boycotté, ne baropéen va changer formule. IDPS viva, Fachi va changer formule. Pour le moment, va isoler Paul Kagame, va utiliser pour le moment président Kenya. Ne moutouassini masolo. Parce que ceux qui votent avec force la ESC et qui a même attaqué le Bango, c'est le président Kenya. Nous, Kenya Congo, ceux qui Tshisekedi, il faut vous attaquer par M23, vous attaquer parce que Bisso, Tozana Masolo et Outuapi, na États-Unis, n'est pas bloqué RDC. Mais Tshisekedi, à la Katei, na peuple congolais, Tozengi départ, il y a force, il y a CSC Bakei. Après vous kende, Zambé ya ba Congolais à confondre bango, chef d'état-major Kenya, na ba officier na ye, 9 officiers na chef d'état-major, bango nyoso, ba taïre Congo, Zambé à confondre bango, bango sosani ba koufi. IDPS viva! Après avoir konkufa, ne Tshisekedi a quelques relations na Zadek. A tozo ba awa Maduza ebandi. Lobi na Masisi na deuxième base à Windi est récupéré par les Waza. IDPS viva! Parce que Fachi a le clair. Pour le moment, dossier il y a négociation exacte. Parce que dossier il y a négociation. Rwanda boy, Tosengi dialogue, Rwanda boy. Mais cette fois-ci, Ngapé Félix, na boy dialogue, na boy négociation. D'ailleurs, à partir de l'élo, qui c'est pourquoi faut-il assigner rapide, va installer le gouvernement. Si tout va bien, dans 2 semaines, gouvernement, mais Assemblée nationale, va conseiller un congrès entre Sénat et Parlement pour que va payer autorisation et pas chef de l'État tout bandeker na Rwanda. IDPS viva! Qui c'est pourquoi à travers le porte-parole rwandais, niveau ya Rwanda, peut placer un message à l'opinion. Na kenta bitumba, bane ya kakam bazate. Na kenta kel, même na kenta armée, même moi si na ye azate. Mais awa ezake bana biso na basi na biso ne bazo bunda niveau ya est. Mais biso to sala marche bazo senga départ ya Paul Kagame. Mais yoka ba Congolais. IDPS viva! Na Congo ba bini biso to zakula te. Paul Kagame akende te et dans biso te. Mais souci ya Congo ezake to récupérer Rwanda. IDPS viva! Parce que c'est une promesse depuis Mobutu ya kete trop c'est trop. Rwanda baza petit pays. Mais pourquoi Rwanda a Congo mal à l'aise? Il faut que biso awa to frapper Congo. Mais yoka j'ai ya Félix Ndia Salaki. Fachi a salindeni. C'est leur mobilisation. Fachi a formé armée. A formé tout d'abord unité à l'Iboso, Yabaïbou. Dédé, parce que Kabila a vomi force navale, la force terrestre, a vomi yango. Mais Fachi a zone ici bango out. Mais avant de Boulanga, niveau est 500 par commando. Parce que tu es Israël, non. 500 par commando, Baoutuapi, na ici. IDPS viva! Baouti na ici. Aouné Makambu Bandi. Et Bandeni, parce que c'est nos infractions. Oh, Vital Kamere, en dignité, pour que des chambres, pas siéger, pour que des chambres, pas payer autorisation. Chers combattants, Bisto Toza déjà prêt à vous. Toza Sylvain Vital Kamere, dans chaque déplacement, dans Makambu, parce que Kamere,
abandi intimidation et où vous êtes allés nazo senga Assemblée nationale batonga hôpital d'ailleurs ce n'est pas hôpital caméra nazo senga abande koiba parce que microscope nous sommes $15 000 mais zéro caméra à côté $10 000 aza moyibi il est presse vivant parce que Fati a outil congolisa maman yo mais pourquoi caméra azo senga batonga hôpital sika ya ndenge nini banen wargeza ndeni soki bake côté achat kisi moko ya 1000 francs mais wana kamere kisi moko $1000 pote aiba nde awa programme ya kotonga hôpital ya sika pona Assemblée nationale aburu pia nde awa bazosenga merci combattant parce que awa ndeko na ngai eza blaka te tozozonga na maloba ya kabunda biso na opposition kabunda lobi nini peuple congolais marqué bango bazosege toboyi te tondimi soki mabe eza ka biso bakombata de ligue presse tobima na balabala to atake bango babima na kati ya palais du peuple nde tokomi pour le moment parce que mandat oyo eza mandat ya Tshisekedi nde awa selon demande ya badiaspora selon calcul bandeko na ngai baprofesseur oyo batangi na Liège bakoti na kati ya labo bamodifie notre constitution ya mboka na biso awa idps viva parce que badetaye baloi na fete Joseph Kabila oyo soki Kabila aboyi bacongolais soki atiki pouvoir bakokanga ye te tozo changer soki Fati aza président après mandat na ye soki asali mabe après mandat na ye Fati kindopi na justice c'est ça ya mwa eza état de droit ce n'est pas que ngai naza intouchable mais yaya pour votre information Fati alobi clair devant ministre justice alobi clair alobi moye à partir ya lelo na keta Congo ata oza nani oza mwana ngai oza mama Martin oza nani makambo intouchable na Congo huu ya basa wa mukwa salamale no nde Fati asengi out deuxième chose parce que lelo eza remise de reprise de bandi suka eza vendredi parce que vendredi na poko eza première réunion ya conseil des ministres faut que Fati apesa bango position deuxième position ya kotonga balabala ba changer calcul eza nini oh sima e uta pa ministre baboyi yango Fati basanini azali contrat na société batiki ya kotonga balabala mais mbongo e uti na bana tina kati ya société oh ministre zuwa ke bache mupanzi parce que bami baleki ebele idps viva idps viva Kangaba chers combattants va changer position pour le moment ceux qui osent ministre ont signé ordonnance que Mongo et Manaban il fallait que la présence de Fati Beton ait une délégation pour que Mongo et Manaban Makamwa ministre Mongo Moko Abu ya deuxième chose ya kotonga babalabala ba travaux publics soki bolandi programme ya mama premier ministre a détaillé na Congo ezamba la liboso depuis notre indépendance
premier ministre aleki kodetaye programme na ye bavote budget ya armée eza na liboso na Congo dede bavote budget ya enseignement eza na liboso bavote budget ya batravailler eza na liboso anareta Congo awa nde na kati ya détail ngai ministre na signé contrat na kepa na banque na zimbongo on consulté IDPS viva et comme va transférer parce que tous autres mois de juillet application d'un dossier de $10. Qu'est-ce qui se passe là? Ceux qui vont donner explication à maman explique clair na Congo ceux qui ont commerçant na dollar oui to boite kenyopi na bal IDPS viva aux dollars $100,000 $200,000 et tel lui sauter d'ailleurs votre niveau à banque exemple pour les aucun dollar na banque mais circulation makambo dollar exacté ceux qui ont achat en dollars kende na banque ceux qui ont achat ya dollar kende na dollar kende na banque mais awa ne franc bientôt awa bazwa bimisa ba centime IDPS viva bientôt awa babisa ba centime donc awa parce que ba commerçant combattant na yoki merci na yoki kata na yoki IDPS viva combattant na yoki nazo répéter na yoki awa na kati ya Congo bandeko na ngai tozozwa makambo ya sika parce que Fachi alobitre il faut que to changer mentalité mais eza eloko ya liboso parce que ngana yo na to changer mentalité te tout d'abord ozosumba na kantine oboki na balabala parce que tiseida lokolango toyebi te nde yaya awa makambo ya dollar parce que ekomi sur le cas ya bacongolais soki akesi boka nguba dollar matembe dollar mais tozokende awa parce que gouvernement balobi clair chaque fonctionnaire de l'état à partir ya lelo salaire na ye ka franc congolais même bamilitaire même bapolicier salaire na bango ka franc congolais makambo salaire en dollar abu pia deuxième chose ezake soki olingi ovoyager bandeko na ngai pour le moment na Congo bakomisa baza awa tozosoma opérateur olingi baza soute na Congo pourquoi baza te parce que Kabila anyati bango côté dollar awa bazo évoluer te nde Tshisekedi alobi clair il fallait que na komisa bacongolais bamilliardaire faut beaucoup d'opérateurs économiques côté Mongo yaya de Tshisekedi babendi masolo awa na président ya banque centrale ekoyinga yaya ala kati ya Congo parce que makambo dollar ekomi studio dollar ekomi dollar qu'est-ce qui se passe awa yaya moi se prenant bientôt eza suka ya masolo IDPS viva avant de citer la zone d'information il y a le gouverneur de la ville gouverneur de Bisso Gentili à son marché central abandi bamenev pour que ma presse et récupération a profité en salle inauguration il y a marché et ça le bouton Gentili à Sali a voyagé vers France. À quelques sociétés, il y a un cordonnier niveau de France. IDPS viva. À une société, il y a un cordonnier niveau de France. Mais va changer Congo. Et qui a il y a un son makasi na Congo. Va signer des contrats. Na kati ya même marché IDPS viva ba décision mais tu kuna bande ko bazana makala lobi to meki ko leka kota makala babenga ngo lisusu makala te
akomo benga ngo soki Ukraine soko koti kuna na kecha bien au faut bima makolongulu soko zana pantalon bien il faut etika la kuna au bima na kilote donc un état dans un état na kati ya makala kuna bazana ba général bazana ba colonel bazana ba gouverneur na makala awa kaka ezana ba quartier mususu na kati ya makala batu balongo avenir mobimba avenir etikala poleni ozomona avenir comme si batu bakei voyage ba mapango ebimi ba matiti na kati mais on a trouvé mieux que chaque matin il faut tobanda kozwa information ya ba commune nyonso il dépêche vivre malgré biso tofuyaka ba information mais tozwaka nyonso te peut-être biso tozala na mususu oyo oza nango te yo mpe ozala na oyo biso mpe toza nango te il dépêche vivre il dépêche vivre po tobanda vraiment kose partager ba nini wana avant ba caméra edémarrer motutu apesi biso ba information après balancer ba caméra tobandi musala il dépêche vivre il dépêche vivre tombola na loboko boza malili trop tombola loboko ganga ba il dépêche vivre il dépêche vivre chers combattants d'élite toyebi bien que gouvernement na biso bakendaki ko installer mais na installation du gouvernement soko tali bien ezalaki déjà na ba plan moko ya mabe makasi na ebite soki ba congolais batalaki pe ba plan na soko tali na kati ya Assemblée nationale ba bagarre d'esprit ezali mais bagarre d'esprit na eza pona intérêt ya peuple te eza pona intérêt ya bato bazo sala ba bagarre wana bien parlé otali Assemblée nationale ezambala liboso te peuple bakende kokota kuna mais il y a tout rôle il paraît-il il y a 5 morts au bakufi na ba bousculade il y a des blessés parce que ba blessés ça j'en ai sûr parce que ça na ba onga na moni président Dieu merci à nouvelle génération aza blessé soki abukani loboko soki nini aza na ndako azoyate madame Charlotte Matiti mwana mwasi abandaki ko arranger pe kotaka sa ekuna ba oyo bayebi oya pembe aka pe na ba parlement mingi ye azana kati ya ndako azobima te bamatie na mukongo batamboli na mukongo. Pourquoi tout cela? C'est que moi je peux dire organisation ya installation ya gouvernement ezalaki mabe makasi, ça n'a pas réussi. Il faut tous à la claire. Donc organisation ya makambo ya installation ezalaki mabe makasi. Donc de ce côté-là, l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe comme président a échoué dans la place one. Et deuxième chose, tozali comme on a na kati Assemblée nationale, bato et bazali ba éviter bato, ezali ba député. Mais tu trouves que l'invitation, tu as côté les qualités, ba macaron, ou ba koki ko pesa ba communicateur na ba journaliste, tu as côté tambolité, mais arrivé là-bas tozomona bato na ba macaron, tozomona bato na ba invitation. On s'est demandé, bato et bango bazeli ba macaron, what? Donc cela veut dire que ceux qui botali bien makambo elekaki na palais du peuple, c'est comme si ba cible bazalaki bato moko boy. Il y avait des cibles. Oh balobi non, ba o wana kuna bakoki kokota wate. Soko tali président Assemblée nationale. Elle azali ko pointer ba militant, soit disant ba militant ya Mbosso. Soko tali place wana ezaki ba militant Mbosso te bato bazaki wana ezaki force du progrès. Il est pèse vivant. Vivant. Il est pèse vivant. Vivant. Oyoki même ba député bazali ko loba mais c'est Vital Kamerhe lobi clair que non. Mais c'est laisse-moi je sais me défendre. Pour se défendre, je me demande, makambo ebandaki kolekana, etali chef de l'État nani? Il est pèse vivant. Vivant. Makambo ebandaki kolekana, etali chef de l'État nani? Oyoki, le président de l'Assemblée nationale Erazu Maloba, alobi bozali ko humilier ngaité, bozali ko humilier chef de l'État na République. Pourquoi comme chef de l'État na monoko ya président Assemblée nationale ezalaka nango lokwa muba na lipa makambo elekaki na Assemblée nationale okocha comme chef de l'État sur base de quoi? Comme chef de l'État ekoki kuna ndenge ni? Il est pèse vivant. Vivant. Il est pèse vivant. Vivant. Chers combattants d'élite, ok, il est sous musika, obendi makanisi normalement musika, on peut trouver que
mais c'est Vital Kamerhe na balangage na alobi bozo cha makelele batu bazo kufa nzala ba mususu bazo kufa na est. Donc qu'est-ce qu'il voulait dire par là? UDPS vous dirigez la République mais batu bazo le lanzala batu bazo kufa na est. Donc c'est ce qu'il voulait dire na ba militaire ya UDPS au babanda ki ko cha makelele. Parce que place on soko tali batu papa mbos ba komaki ata 100 personnes était. UDPS vivant. Vivant. La moni bande ko na biso mususu koleka na ba media ko banda koloba non force du progrès pe bazo sala mabe force na nabi oui. Aujourd'hui bozali koloba force du progrès bazo sala mabe. Mais er babanda ki ko bima na balabala ko sala ba marche ko tumba ba bine wana babanda ki ko sala malamu. Wana babanda ki ko sala malamu. Aujourd'hui, si peut-être le président de l'Assemblée nationale oublie que ceux qui avandi na poste ya zongi lisusu wana eza grâce à bato babandaki kocha makelele wana eza grâce na bango soki bango ba conquérir pouvoir royauté soki de personnes ezala na pouvoir te est-ce que Kamerhe alingaki azala azwa chance ya kokoma ata liso ministre na mboko fallait tozala reconnaissant na makambo mosusu soki ba militaire ya UDPS wana te Kamerhe alingaki azala lisusu président assemblée nationale na mboko tomonaki Kabila ndenga réduire Kamerhe jusqu'à 0. Kabila réduire Kamerhe jusqu'à 0. Mais aujourd'hui c'est l'UDPS bato ba pension lui souffle de vie. Mais akomi koyebisa bango le lenge bato bazo c'est comme si mutu moko ayebite ke ba congolais bazana nzala. C'est comme si mutu moko na kati ya Congo ayebite ke na est bitumba ezali. UDPS vivant. Vivant. La zone va vraiment le président de l'Assemblée nationale et que ça la bien te ozala OK de na biso na système malinité ozo memela biso na soki bitumba eza na S soki nzala ezali ozala ki ministre ya économie na kati ya mboko oyo ozala ki nini po zala na esila Zala ezali, oui, on accepte, on ne peut pas les refuser. Mais Zala ezali na kati ya mboko oyo. Vital Kamerhe azala ki ministre ya économie. Qu'est-ce qu'il a fait pour Zala wana esila? Bitumba eza na S ozalaki directeur à cabinet à chef de l'État. Stratégie nini yo pe obimisaki tant que directeur à cabinet pour Bitumba na S va trouver solution na mo. UDPS vivant. Bomoni place Vital Kamerhe. UDPS vivant. Bande kwa Kamerhe bozawa. Mais bosili kini? UDPS vivant. UDPS vivant. Nazo tourne vraiment tous à la claire. Si ce n'est pas l'UDPS, est-ce que aujourd'hui tu linga to beta les choses sur masolo Kamerhe na kati ya mboko? Non, pour pas te belé bazala la ignorance ya koloba ke non. Oh, Kamerhe mutu asala ke bozo pouvoir bandeko. To solola. Kamerhe asala UDPS bazo pouvoir. Soki Kamerhe azo Kamerhe nda monaki ke UDPS bazo kende bozo pouvoir. Tikangana landa bango. Ye adiembele kwa mono ya diembele ono na diembeli na ngai te. Siko ye adiembeli na ye, mwana na diembeli na ye te mais ye adiembeli nde. Et si vous comprenez bien, chef de l'État Azana, deuxième mandat, Oya Kokisi ata une année. Mais il y a des gens maintenant, Bakotala, Soki Liboso Tozo Kende Nabino, Bokanga Maloba Nanga, Lobina Yebisaki Bino Boko Madat, opposé à Makazi Tokozala Naï Liboso et Kozala Vital Kamerhe. Opposant au Kozala Naï, Kozala Vital Kamerhe. Passé, Tozana 2024, 2025, 2026. Beaucoup de gens vraiment, ceux qui caméra kozalaga na posa, beaucoup de gens ont démissionné. Makambo ezo le kanga na ezo se pelisanga te. Makambo ezo le keza na avantage à peuple congolais te. Makambo beaucoup zo ba raison est belé. Mais tout en oubliant que au moins mutu soki asa inayo, soki mutu ayinio, ata olatisi bilambo sombele na mapam. Akotika la kolinga okaka te. Peuple congolais basi ba vomir Kamerhe depuis longtemps.
Ce qui peut-être est pour la union sacrée, était pas député ou il y a sa mission. Peut-être à place. Ce qui parle que l'élection, il y a bureau Assemblée nationale et les canapés. Caméra qu'on fait la place à ça en attente. Est-ce que n'a pas aussi? Ce qui est élection, les lois balobique et les canapés congolais attendent à Kinshasa va voter kaka bureau et Assemblée nationale. Est-ce que caméra qu'on a la présidente Assemblée nationale? Jamais. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Na ebisa ki binoke. Biso toko banda kozala na bureau na mobimba. Soki muto akwanzi litoi. On se demande pourquoi akwanzi litoi. Soki ozo simbi na mutu to mituni pourquoi simbi mutu. Toko banda osala analyse ya likambo na likambo. Toko tike la mutu tante. Oh, ils ont deuxième mandat. Peut-être on s'entend que non. Bako changer constitution. Félix va rester là. Mutu na za mutu mususu. Bon, malgré la constitution va changer, et comme il y a un mandat, moi je m'arrête ici. Il faut que nous soit continuer. Mais biso to kolinga teke vision oyo IDPS ezalaki nango et banda kozala freiner bachango bakal et pas batu moko boye. Pas ces 37 ans tozalaka na bango te. Na 37 ans bango bazate. Moko na bango koki ko yebisanga ke teke non ata ina ni apamba na participer na malheur aide pesa azate. Azate. Mais aujourd'hui bango de ba bénéficiaire il y a 37 ans oyo baba mususu bakufa bakota mabele oyo ide pesa nyokwama. Ide pesa vivant. Ceux qui ont allé, je donne un exemple. Il y a Moulin de Sakombe, Azaki ministre, il y a Azaki ministre Affaires foncières, merci. Azaki ministre Affaires foncières. Mais les ceux qui ont allé terrain à l'État, ils ont été comme le quoi, Ngouba. Donc, côté comme il y a terrain à l'État, dans le régime à Kabila, dans le régime à Bissau, différence c'est raté. Il faut tout la vérité. Ce qu'on a ici, il y a PNMLS. Au moins, il y a un immeuble place. Place, c'est un individu qui a vendu ça. En disant qu'il y a place. Mais PNMLS, a pas de sur Bakoli na Kinshasa, ba ebi terrain. Place, on a terrain à football, et l'on terrain à football, et Tikali Kakabon. Mais PNMLS, ba individu, les individus. Oyo ba komisi place on a ba mopé, ba teki, ba tubatongi, ba immeuble, on a été cimetière ya Kasavubu. Où ils allaient prévu que il fallait pas tomber à monument à Etienne Tshisekedi place wana. Mais cimetière à Kasavubu soko que les lieux ils ont mapango, ils ont pas supermarché, une partie va participer à Gigi à Tongipe. Nan banane bazote ka baterana. Ceux qui ont fait foncière va éviter. Il est pèse vivant. Il est pèse vivant. Il y a un abisso toko kende ko senga na bakonzi na biso parti. Augustin Kabouye. Il faut bon la mise na makambo ebele. Parce que c'est nous l'UDPS auto sa majorité na kati Assemblée nationale. Il faut l'UDPS auto soit pas décision oyo ko banda ko aider peuple congolais. Na sepela kina maloba ya Amisi Makutani. Elle a eu parole maloba ya lobi na sepeli na makasi. Et de deux, la sepeli na maloba Paul Chilumbu o bato bazo condamné non Paul Chilumbu akoki koloba bongo te ngana sepeli na ngo. Parce que Kizaro azana comme ministre travaux publics oui. Kizaro azana po bato na nyoso na ngana za bango tina te na za pour ça ko yeba makambo basala raté na za na opposé. Mais ce que otali lelo na Kinshasa balansaki projet moko wana Sam Lukonde 0 trou. Mais wana ezalaki 100. Mais bango balongwe batiki 5000 trous. Ezaki 100 trous, mais les comme 5000 trous. Ne ya wana biso tozo musala ko banda ko filmer ngo partout, to banda ko filmer, batu wana nyonso. OK, tozo sala ba émission likolo ba fulu. Tozo sala ba émission na ba mabulu to telemi na ba mai donc mobitu ba tutu ba konzitu il faut ba monam et les chefs de l'état il faut dans la paix entourage na ye mobimba ba tona baza pembeni na ye pona kokosa ye me balingi ete ba yelinde ba intérêt na bango bazana besoin intérêt à peuple bango etali bango te. Je vous ai toujours donné l'exemple. Il faut chef de l'état à comprendre makambo wana
Soko tali mutu na uti poto. Azana immeuble na ndenge bizu ezabo. Azu immeuble na parce que lui c'est un opérant politique. Akokende koluka commissionnaire politique. Ba coopérer na azwanda ko ya kabeli. Era zo kabela enda ko. Akoyebisa ete ke naza besoin na eloko bote. Akozwaka nda ko kabeli. Era yokota immeuble ya kabeli nga vraiment. Avant de suite era zo yoka ordonnance moko ko elinge bima nde ayeli ombala moko. Est-ce que poste ya DG ya Onatra na boko pesa ngate na ko diriger Onatra bien parce que na travailler na transport na Belgique nazaka na service moko transport na Londres erba ko akota la sikoyo tellement que azala déjà na dette morale ya immeuble ba pesa yi azui kombo abambi na liste kombo ezoko makuna mutwana donc oyo sikoyo yazo ya kopesa kombo nde commissionnaire politique yaza coopéra o wana kuna commissionnaire akozwa kombo ameme pas chef de l'état akozwa kombo a signé mutwana akomi déjà Onatra erazu immeuble na ye ya bizu boy apesi po abanda ko s'occuper na peuple il faut récupérer na ata 10 immeubles si mo va dépenser ide. C'est comme ça que le peuple congolais est en train de souffrir. C'est comme ça que le peuple congolais toujours souffrir. Parce qu'on a besoin de récupérer dans nos ya dépenser. À récupérer mon côté, il faut récupérer en plus. Je vous dis, Tozagina, M. Gilbert Kankonde est Raza ministre de l'Intérieur. Nommé ministre de l'Intérieur, Tomoni général Kanyama à l'époque, Azaki Lissousou, commandant de la ville. Général Kanyama Koya et papa Gilbert, on a un commerce en Kota Ina. Ayebisabi, papa, aux grand frère, Nege Bacho, ministre de l'Intérieur. Moutoutou a koyé leur enveloppe comme autorité à la police, en air, des gemmes, biloko tout au dirigeant, au gouverneur, comme mes capozois enveloppe et à mon côté. Très bien, c'est ça. Parce que bateau na bayaka na enveloppe na bango travailler. Elle a koya pesinyo. Yo Monica non amemelinga peut-être $200,000 ayo ko remercier ma enveloppe à remerciement. Une fois aux autres kaka enveloppe a dominé au malamoko. Il a parlé. Il est pas vivant. Vivant. Non moni batu mususu na Kinshasa que je ne vais pas citer les noms. Au moment qui mutuazo sala n'importe quoi. Mais batu beso comprendre mais motoyo. Ezani ezakisi akangi batu na kisi non. Batu na bamvutaka batu ndebongo. Mais c'est pour cela que vous avez vu Gilbert Kankonde ti à 9 mois nyon soit ça comme ministre de l'Intérieur. Yena ngobile tikala ko simbate. Ezalaki ngobile soki ngobile sali boya ya boy. Azongi sabatu na zando après confinement bozonga na kati zando. Soko tuni ba syndicaliste bazawana. To comme bayana ministère de l'Intérieur bavandi boy. Babandi koloba bazoloba oh non bazoboya tozonga zando bazosala boy. Bala moko Gilbert Kankonde ayebisibanga mais nazoyoka ke kuna na zando bato bazoteka ti bozonga nanu bokende otala moto na moto atanda biloko place na ya teka mpo nayoki na zando bato bazoteka mais tanke bato na zando bato alingaki atinda biso na bapolisi na biasa yebisi bino bozonga na zando bokende oteka bato bazonga batanda biloko bamese betama bato bazonga na zando tellement que bato bazaki na zando bazaki pe malin te baye ko tomber na papier Jangobila batomba nini ba fulu batika na kati ya zando parce que zando ezaki propre Ngobila ezaki na place ya kokotela te aprofita nde na ba fulu wana aprofita na fulu te aprofita na fulu ezaki na delekola nga na yebi yango nazaki na kati ya bato to ya zando mona bapesa ngambota na bazate ke bayebeli ngao nazaki na kati ya zando aprofita na bafulu ane nda yo toka bafulu nyonso ezaki na bokasa oyo ezaki na wileri ayoko bwaka na kati ya zando mais na zando bafulu ezalaki déjà il dépêche vivant il dépêche vivant ne yango wana tokosenga na gouverneur na biso mpe abimi ere bazwi azosala remise reprise ere bazwi installe akoti wana aboya kozwa ba enveloppe bato nyonso bakoya ono toye ko remercier yo nga commandant de la ville o nga boye na boye nga nani o ya boye nga mutu aboye aboya babiloko wana parce il est gouverneur o balibane basala o yebelo ko balibane basala Air Félix akomi chef de l'état o ba endo pakistanais basangisa ba enveloppe mbongo bakenda nango kopesa non toye ko remercier yo est-ce que
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azombo mwana aboya mpo na nini est-ce que baenge boyokaka bango lisusu babandaki kobeta batravailleur bamata bazalaka yango lisusu bakomprena ke plan tozalaki nango esimbi te moyen todomine moto oyo eza te bakoyela mbongo ebele otali mpe boye olobi o mbongo vraiment bayelinga nakosala nango quelque chose nakosombela yango mapamba bakoyela ata 5 millions de dollars mpo bakosangisa oyo abimisi 100 000 oyo abimisi 200 basangisi baye nango bapesi yo batravaille yango butu baye nango bapesi yo IDPS viva IDPS viva mpo toganye ta na biso tozokende na masolo ya este na biso pase yango nde congolais tu avandaka azolala alamuki atie kaka matoyo boye po ayokaka ekuna ekomi ndenge nini avant nakatisa nano kuna nakoyebisa bino mpe nazoloba ngo devant les caméras les chefs de l'état confiance bacongolais bapesi yo tout rôle eza confiance bapesi yo na 2018 te na 2023 yo moko otali na élection lolenge bavote yo yo moko otali makambo kombata pusana liboso bana classe bazokende kosala omoni makambo oyo tomonango kala ya bana ya deuxième avant bapasser troisième il faut bakende na test parce que tobengaka yango cycle d'orientation c'est à partir de ces tests là bakoyebake mwana oyo faut asala maths physique mwana oyo faut asala biologie chimie mwana oyo faut asala latin philo mwana oyo faut asala boye parce que ekomaki okomika na troisième boye nga nakende na nga na biologie chimie bana okende na nga biloko oyo ezongi kaka na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bana ozomona aza bana deuxième bake osala test po bayeba donc nde bayeba sikoyo kooriente ye tobengaka yango cycle d'orientation bayeba kooriente ke non yo il faut osala mécanique na bateste bosali na bacours tout opesaki bino ya bateste tomoni oza fort na eloko boye donc nde oza fort na eloko wana il faut okende osala eloko wana nde ozomona bato bakomaka bagénie mais ekomaki biso na Kabila oyo ezalaki nalali nalamuki boye neti nga moto naaloba liboso na bino nasala deux options na bandi na péda physique nayo osilisa na biologie chimie kaka nga moko naloba makambo ya solo bandeko nakoza te nga nazala na nga molangi ya pembe na bandi na péda physique nayo osilisa na biologie chimie yebisanga sikoyo na maîtriser matière nini IDPS viva mpo na bandi na Kasai na troisième quatrième na péda physique na komi awa na Kinshasa o non péda physique okozwa ngwata na bina kende na nga ata biologie chimie na koti biologie chimie nasilisi awa na kianza awa malgré linga lebungaka te naza na Kinshasa 23 ans nasilisi awa na kianza awa na nempoko bato bayebi kianza bayebi complexe scolaire nempoko IDPS viva c'est comme ça maintenant mboka na biso il faut chef de l'état akende ko comprendre que mboka na biso bato façon bazozelela ye eza lolenge bazelaki na 2018 te cette fois-ci bacongolais baza na confiance nyonso epa na ye ngana ndimi bacongolais baza na confiance mpo na nini mboka oyo tosali baélection après les élections prestation de serment bato bakomi kobaye mpona kozela pouvoir kozela gouvernement mais bayoki makambo ya coup d'état oyoki meme moto oyo alobaka ke nalingi Tshisekedi te alobi non bakoki koboma ye te ata nalingaka ye te me batika azala envie et j'avais vite compris que non makila ya mboka ezoganga na bazoto ya bakor congolais betela bakongolais maboko makasi okomona mutu mosusu ata na balabala par erreur alobi na eka alingaki ata akufa mais soko continue na ye masolo akoyebisa te baboma ye te batika ya azala ata aza na ye président te ata alongwe mais azala en vie et j'avais vite compris que non makila oyo eza na nzoto ya Félix nde makila eza na nzoto mpe ya bakongolais mosusu il faut maintenant chef de l'état akende kocomprendre eloko wana il faut aider peuple oyo batelemi tozoloba baaider peuple il faut babengisa bato oyo bakoki koinvestir na kati ya Congo parce que bato lelo bazolela kishomer papa kishomer bakopesa mosala place nini tozala clair même biso toza awa toza nango tose debriaka na ndenge na biso
Pas des Batoubazo, ça là déjà dans la société, ce sont des Congolais comme toi, qu'ils soient du PPRD, qu'ils soient de l'MLC, c'est Congolais comme toi. Ceux qui sont aux 50 chômeurs, balongoli 50 travailleurs, parce que baza batwa PPRD, bazuibi sont 50 yaï de personnes bazongi ici, basalini. On n'a rien changé. Donc les akaka to ya chômage, les akaka lolenge zalaki. Parce qu'il y a d'autres combattants ou bien d'autres collègues na biso mususu ba yeba kamamuté. Oh, il faut pas longola bato na biso peto sala. Mais sont des Congolais comme toi. Sont des Congolais comme toi. Aponi parti politique o ya ponaki wana ezaye. Mais un jour à cause de conscience ya koyeba que non, na ponaki côté ya mabe. Mais c'est Congolais comme toi. Bien parlé. Donc qui ko souhaiter malheur na bango te. Malgré bango babandaki ko souhaiter malheur na biso. Mais biso tokoki ko souhaiter malheur na bango te. Je vous donne un exemple. Bakeya wana Genève. Faoyulu akeye ko trayer ni Tshisekedi. Muzitu basangani bloc na bango nyonso o nyonso basala. Félix a comme chef de l'État boya ki bango. Jour bakeye ko kutana ba candidat président. Batu ba komisa ngolo kwa sujet moko boye. Afandaki na kiti Martin aye afukami. Salut président Abe Martin savoir. Batu mususu babandaki ko zela peut-être aya boye atala epso quitte ici. Non. Non. Ou bien Fayoulou a boudé président. C'est le chef de l'État. Pour ça la blague était. Il ne peut se vivre. Vivant.